azokabela yo okomi molumbu ya moto azokabela yo. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de notre émission Écho d'Injili, vous êtes partout à travers la République démocratique du Congo, vous qui nous suivez à partir de toutes les différentes communes de la ville de Kinshasa, mais aussi vous qui êtes dans beaucoup d'autres villes de la République démocratique du Congo, vous aussi, Congolais de la diaspora, vous nous suivez en France, en Suisse, aux États-Unis, vous qui êtes en Afrique du Sud et même vous qui êtes en Angleterre, vous tous qui faites confiance à notre émission Écho d'Injili, nous sommes là, Banjilwa Nyonso, à travers le monde, donc Toye Lissou sous l'élo sur De La Foi Télévision, mais aussi sur notre chaîne GN Fondement Télévision, où nous vous parlons dans le cadre de cette émission, nous vous parlons de tout ce qui se passe dans notre chère commune de Njili. La commune de Njili, l'une des communes de référence ici à Kinshasa, l'une des communes de grande renommée, l'une des communes artisanales, l'une des communes des hommes de métier, des femmes de métier, commune où ils ont la fierté, il y a artisanat, à ville à Kinshasa, commune où ils ont la fierté, vraiment, il y a métier, à Kati, à ville Nabiso, à Kinshasa. Alors, nous sommes venus aujourd'hui pour te beta masolo, sana ko beta masolo bande ko bamoni déjà que ezali bilili ya acteur Nabiso Lucien Moussoungai ya maman Rosette, donc voilà, donc bambote belé maman Rosette toza awa poto beta masolo. Hein, parce que Écho d'Injili est une émission qui permet à mutu nyonso ayeba ba activité ya maison communale Nabiso ya Njili ba activité. Il y a beaucoup de nabiso ya commune Njili, ba activité ya commune nabiso ya Njili, ma commune ezo salema awa parce que mikolo yo beaucoup de nabiso excellence Papi Mbumba Ngalema aza vraiment au four et au moulin pour en finir définitivement na phénomène kuluna awa na commune Njili. D'ailleurs bande ko belé bazo benga pe bazo remarquer ndenge to moni ke kuluna ezali suna fréquence na ngote awa na commune nabiso ya Njili grâce ya leadership ya Yemoko Papi Mbumba Ngalema oazo landa vraiment idéologie ya gouverneur ya ville à Kinshasa oezali bongo Yemoko monsieur excellence Gentini Ngobila Mbaka, mais aussi likolo na bango nyonso tozomona Yemoko le président de la République o alingi ko éradiquer tous les mauvais phénomènes oyo ezana kati ya mboka na biso République démocratique du Congo na mboka na biso awa ya Kinshasa pe na kati ya différentes communes na biso. Donc tozo saluer ba continuer so o bazo bunda pour que pe et na kati ya mboka na biso pe sécurité ezonga na place nango awa na République démocratique du Congo. Alors ndenge boyebi yango beaucoup mesa na biso ya commune Njili ye azaka muta terrain. Alors sans plus tarder, yamboke tozonga tobeta mwa masolo otobongisi pona mokola lelo tozo kita na bino na terrain banjiloise na banjilwa nyos bolanda biso tozo kita na bino na terrain to kita na bino na terrain pour bo découvrir muto biso to benga l'homme du terrain plutôt muto to benga l'homme du terrain, c'est-à-dire excellence Mbumba Ngalema Papi wazali beaucoup maître ya commune Njili to kita na ye na terrain. Tomona ndenge nini a interpellé batu, ndenge nini azoko beta sete pona banjilwa oyo esengeli ba mettre en pratique vision oyo ya salongo, vision oyo ya entretien, vision oyo ya assainissement. Alors to banda d'abord na boulevard Kimbuta bipai wapi Yemoko excellence autaki koleka mukola samedi pour na ko interpeller bande ko na biso ou bazali ba tenancia baba ou bazali bongo ba homme ou bazo pratiquer par exemple ba activité na bango commercial ba homme d'affaires ba femme d'affaires ou bazana couloir kimbuto bazo pratiquer ba affaire na bango wana. Alors a interpeller bango na likambo etali salongo pe a yebisi a instruire même ba service
instruire ba service nyonso ya sécurité pe ba service nyonso ya assainissement alobi na bango que désormais chaque samedi aucun tenancier de bar, aucune activité commerciale ekoki ko banda ko sala avant 10 heures. Donc activité commerciale il faut banda ko sala après 10 heures awana commune na biso Njili pour que tout le monde a joie temps ya ko sala entretien topé assainissement liboso ya ba activité commerciale na ye. Alors sans plus tarder papa Lucien Moussoungaï tozo kita avant tozo interview na ye tout le monde a d'abord tourné au ya salaki na boulevard Kimbuta wana a sali une grande tournée ndenge nazo ko instruire ba service ya assainissement peto yoka interview oyo accorda ki biso na de la fois télévision na GN fondement télévision pona ko yebisa banjulwa na banjulwaze ke balanda idéologie ya salongo pe batenancia babar oyo ko fungola avant en tout cas à kutana na rigueur ya mobeko oyo bakonzi batie en place. Alors sans plus tarder to kiti na terrain na papa Lucien Moussoungaï tozwa moi ba extrait ya salongo pe ba instruction oyo mokonzi ya commune Njili ayebaki na kopesa bongo na ba service na ye nyonso to bo sanité ke mokonzi azalaka ye mokote azape na adjoint na ye oyo azolanda ye na sima vraiment maman Patricia Makuma. Donc maman Patricia Makuma wazali bourgmestre adjointe ya commune na biso ya Njili oyo tozo saluer vraiment. Je pense que bandeko bazomona na générique na biso bazomona bilili ya ye moko bourgmestre titulaire na adjointe na ye baza toujours na terrain, toujours au four et au moulin pour na ko instaurer salon ko restaurer yango lisusu pour que esa le mama la na kati ya commune na biso. Alors sans plus tarder to kiti na terrain. D'abord, je vais vous rappeler que je suis un habitué des terrains. Ouais. Je suis un habitué des terrains. Chaque week-end, je suis sur terrain. Donc les week-ends, je ne reste pas dans mon bureau. Salongo, c'est notre cheval de bataille. C'est la mission que le chef de l'État a confiée au gouverneur de la ville. Je cite son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka. Et le gouverneur a instruit au bourgmestre que nous sommes d'être toujours sur terrain pour exécuter le programme lié à l'assainissement de notre milieu. C'est pourquoi moi, bourgmestre de la commune de Njili, je suis tout le temps sur terrain pour exécuter l'instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Je cite Jean-Tini Ngobila Mbaka, notre chef hiérarchique. C'est ça le grand problème. La population, nous l'avons toujours insisté que la population doive accompagner l'instruction des autorités. Mais nous constatons ici il y a un relâchement de la part de notre population, mais nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à sensibiliser la population afin que la population s'imprègne de cette initiative pour que notre commune soit rayonnante. Ok, merci beaucoup, monsieur. Son Excellence, monsieur le bourgmestre, nous sommes là de la part de l'élection NEC. Voilà, notre émission c'est Congo Tolingi. Le lot, on a une activité, tout le monde salon, on a une spéciale dans la commune. Et voilà, Tolingi Toye, quelle est la mise en place, il y a salubrité dans votre commune. Merci maman. Nalingala. Oui, bon, merci beaucoup. Je pense que que Mokonzi ya Mboka, Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pesaki biso mission, biso ba bourgmestre Nanzela ya gouverneur de la ville qui est notre autorité ou notre chef hiérarchique, mission Mibale. Les alliés mission, il y a Salongo Otobengi assainissement et puis à Mibale mission, il y a sécurité des personnes ainsi que de leurs biens. Alors la mission on a Mibale au Mokonzi après ça qui na biso et zo sala que tous à nanda kata ba biroté. Yango zo mona ke ngai moko beaucoup tinga debo surprendre nga en train de faire les Salongo sur le boulevard Kimbuta. Yango pe nazo profiter de l'occasion pour na ko sala appel na population va intérioriser instruction à Mokonzi ya Mboka pe ya gouverneur de la ville province ya Kinshasa na Oetali Salongo chaque samedi
toutes les maisons commerciales et qu'on a fermé on a commune Njili banda tongo tina 11h yango bomoni ngai moko na ba brigade na ngai nyoso ya commune Njili lelo tozu initiative ezaka go na pesi na awa na boulevard Kimbuta to banda osalango na ba place publique nyoso. Nous sommes de retour sur notre plateau ici de la Foi Télévision. Nous sommes là, nous c'est Echo d'Njili. Echo d'Njili, la seule émission oyo elobelaka makambo ezolisalema na kati ya commune ya Njili. Echo d'Njili, c'est cette émission que vous aimez beaucoup parce que ezotalisa bino ndenge nini salongo ezosalema ndenge nini excellence Papi Mbumba Ngalema azozwa ba contact ndenge nini auti même ba tourner na ye pona koluka toujours ba partenaire ou ba kosala ke commune na biso ya Njili est rayonnée ezala parmi les grandes communes développées awa na ville na biso ya Kinshasa. Alors wana to uti komona ndenge nini mokonzi auti ko interpeller bandeko kuna na couloir Kimbuta ndenge to benga kayango. Donc biso objectif na biso ezali ya ko faire comprendre na population nini oyo responsabilité ya population ezali. Lorsque bakonzi bazotia ba mibeko na bango en place, lorsque bakonzi bazotia ba projet de société na bango en place, lorsque bakonzi bazopesa ba instruction, biso population toza na devoir ya ko appliquer to pe ya ko exécuter makambo bakonzi baolo bana biso. Ndakisa maintenant monsieur Papi Mbumba Ngalema oazali excellence bourgmestre ya commune Njili. Alobi na biso que chaque samedi salongo esalema pe maison commerciale mon côté et ko fungwama avant tokoma na ngonga ya 10h. Alors maman ozolanda biso te kaka, papa ozolanda biso te kaka, jeune ozolanda biso te kaka quelque part, je ne sais pas moi, oza peut-être na route Sekomaf. Bandeko bozolanda biso na route Sekomaf, boza tellement ebele bozolanda biso na route Sekomaf. Bandeko bozolanda biso na balabala maître croquet na grande direction. Bandeko bozolanda biso na direction mokili mwinda. Bandeko yo nyonso o bozolanda biso na quartier 4, bozolanda biso na Dokolo, bozolanda biso na quartier 10. Hein? Bandeko bozolanda biso na quartier D, bat nyonso bozolanda biso kota marché liberté wana. O nyonso bozolanda biso na quartier D, na quartier 12, na quartier 8. Bandeko bozolanda biso na quartier 8 na Njila. Tolobi ke mutu moko te maison commerciale na yeto affaire na activité commerciale et bandako fonctionner samedi avant 10h. Objectif est que chaque samedi to rendre commune na biso plus belle, to rendre environnement na biso plus beau, to embellir bisiko biso tozali to sala assainissement. Ne bozomo na bino moko na bilili ya Lucien Musungai wazo talisa biso ndenge nini ye moko excellence ye aza homme de terrain. Donc tozo saluer parce que bandeko même na poto bazo saluer vraiment na poto na Suisse papa Soleil bozo saluer o ezali bongo bourgmestre na biso Papi Mbumba Ngalema. Je ne sais pas moi donc boza vraiment ebele moyen to tanga ba kombo ezate maman Nelly Mampangula ozo landa biso na Suisse. Yo pozo saluer musala o bourgmestre na biso zo sala na bo sanité papa Augustin Aimba oazali expert en éducation sociale. Yo kutu donc mikolo zo benga seko benga pona ko saluer makambo yo bourgmestre na biso ya commune Njili zo sala. Vraiment merci pour na conseil, merci pour na directive boso pesa biso potoko ba ko glakisa bino makambo ezo salema na commune biso ya Njili. Donc excellence Papi Mbumba Njili mobimba ndimiye, Kinshasa mobimba bandimiye, pe Congo mobimba bandimiye par rapport ya musala oya azo sala ya ko embellir commune Njili pe ya ko lutter contre insécurité, surtout tozo beta sete na likambo etali insécurité na commune na biso ya Njili kuluna ezala te ba pustura toyokaki pe lisolo na bino ba pustura toyokaki lisolo na bino d'ailleurs lycée Musungai tozonga tokozwa pe moi interview moko oyo bourgmestre accordaki biso pona ko condamner phénomène pustura. Phénomène pustura eza phénomène ya bandeko yo bazali kola moto mais bazo yiba basaki ya bato. Ado tambola na moto croyant que yaza motard, croyant que yaza azo sala taxi moto
croyant que azosala musala pona kosunga ba congolais alors que azawana pona koyiba ba congolais amoni ndekwate téléphone na ye na litoi abotoli yango amoni mama tamoli na trousse na ye to na sac na ye abotoli yango. Donc phénomène postura awa na njili tolingi yango te eza phénomène moko eza la bienvenue na njila wa to boyi yango na motema moko d'ailleurs to yoka ndenge nini mokonzi excellence Papi Mbuma Ngalema a condamnaki phénomène postura alobi ka lingi yango te. Donc na njili tolingi makambo ya kidnapping te, tolingi makambo ya postura te, tolingi makambo ya kuluna te, tolingi makambo nyonso ba phénomène nyonso ya mabe wana na njili tozo condamner yango to boyi yango na njili awa. Yango nde tozolanda d'abord yambo ke to poursuivre to landa nanu mo interview oyo mokonzi akordaki biso pona ko condamner phénomène postura bongo to kozonga to beta masolo tozokoba toujours ko saluer beaucoup maître adjointe ya commune biso ya njili mama Patricia Makuma tozo saluer ba continuance ya maison communale Anjili Tobo Sanité Cordon Jean-Christophe Malela Tobo Sanioté Mama Rite Tobo Sanioté Mama Maria Yav Tobo Sanioté Mama Gina Katumba Mama Gina Katumba Tobo Sanioté pe ba continuance ya maison communale. Sans oublier même le service de sécurité, même la police, il y a Tchangou, il y a Njili Awa, Tobo Sanibinote, il y a Mote Nabino et Belé. Mon conti. Donc, Bosala Moussala qui toque, on est besoin de Salango. Alors, sans plus tarder, Tozongi d'abord, dans la régie, Tozoa élément où il y a interview mon conti encore. Dagibiso, bon, Tozonga Toko Banama Solo Nabiso. C'est parti, Papa Lycien Moussungaï. Je profite de votre micro aussi pour fustiger le comportement à Postura. Okay. Parce que Nicolas Leki, la justice populaire, moi, je na commune, ou ba brilla qui bango vif. Mais na condamna qui système wana, na peki sa qui population njiloise à se rendre justice, à ça appelle justice populaire. So ba kangi Postura, ba memaye devant l'instance judiciaire, ba kene dans la police, ba kene dans le parquet, ba yana na commune. To construire un service pour que baluka pour sambisa pe ko yeba ko pinir yango mais justice populaire na bo yango na kati ya commune ya Njili. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour sur notre plateau ici de l'émission Echo d'Enjili. Émission Echo d'Enjili. Bozomo na binomoko. Awa tozali boso ya maison communale ya Njili. Pour te faire vivre bino réellement que tozolo bela makambo Njili. Oyo ezole kana kata commune na biso ya Njili. Bande kokuna na quartier 13 pe bazobenga biso balobi ke salongo Echo mape na quartier 13. Donc tozoya na quartier 13. Donc net tozabo Echo d'Enjili tokotambola quartier nyonso. Donc à partir déjà il y a semaine prochaine to banda ba tourner na ba quartier donc ba chef ba quartier ba chef de rue boyeba que bientôt Echo d'Enjili les okota na quartier nyonso pour ya ko palper du doigt makambo eso salema na kati ya ba quartier. Donc quartier 13, quartier 12, quartier 9, quartier 8, quartier 11, quartier 7. Quartier 7, tout tozalaki kuna déjà la fois passée, to monaki makambo, to monaki kuna la fois passée. Alors tozo interpellé bande kona biso na quartier 7, tozo interpellé pe chef ya quartier 7, tozo interpellé ba service nyos ya assainissement ya quartier 7 na ba volontaire, tozo interpellé bino vraiment beaucoup kota, surtout kota Wenza 7 wana, beaucoup kota, kota maison communale wana, bo sala musala kitoko ba salité longwa, ba mama boyo kanga malamu. Ba mama ya commune Njili boyo kanga malamu. Tant on a solo ba mama, cela veut dire que maman Rosette, maman Rosette ya papa Lycée Moussungaï, maman Merveille Tenda dia Kimuntu, do ba mama Nyons, mama Dora, mama Dada, mama Sidette, mama Élisée, mama Elisa, Chobo, do ba mama Nyons bozo landanga, je pense que bozo yoka nga très bien boyoka. O sali misala na yo na ndako. Kozwa ba salite wana te obwaka yango na balabala. Kozwa ba salite wana te obwaka yango na ba traché d'eau. Ba traché d'eau wana ba tia yango poto boucher yango te. Mais plutôt pour permettre que maye le kaka malamu. Awa tozana elanga. Mais tango ba mbule ko ya. Tala bandeko ndenge bazo curé. Tozomona ndenge bandeko bazo curé ba image ba pra Lucien Zola kisabiso ba image ya Lucien Moussungaï. Tozomona ndenge bandeko bazo curé ba caniveau kuna na boulevard Kimbuta kuna na quartier 1. Tozomona ndenge bandeko bazo curé
traché de wana baka niveau wana mais to permettre que maman asali musala na ye na ndako asali ba mbisi na ye asali ba madesu asali ba fufo bana baliaki elalaki lobi azoya nango azoya kobwaka ngo na balabala. Pourquoi koya kobwaka ngo na balabala? Tango tozobwaka ba biloko wana salité zoya na balabala yeba ke tozomi lukela maladie. Environnement ce que ça sain et que permettre biso tous à la paix en bonne santé et permettre santé na biso à la malamu. Mais ce qui environnement est malsain. Donc biso pe moyen tous à la santé malamu ezate. Au monde a ba épidémie kobima à cause de la salité. Donc awa tozo interpeller ba maman nyonso ya commune Njili, ba maman je crois que bozo yokanga. Ba maman ya ba église nyonso ya commune Njili, ba maman ya bonne sémence et pas ya révérend Edoma Foueni. Ba maman nyonso ya CFC et pas ya Yemoko l'homme de chiffres l'évangéliste Jean-Paul Mayata. Ba maman ya Maranatha, kuna pas ya papa Hubert Mouyo. Ba maman nyonso ya ba église nyonso ya commune Njili. Hein? Veut dire ba maman ya église les parfaits en Christ et pas ya pasteur Wilfred Ngalema auto saluer déjà d'ailleurs toujours annoncer pe activité munene to pe campagne d'évangélisation munene ou ko salema mikolo zali ko ya déjà na mois na biso ka ya juillet auto zali to ko ya na ba détail na ba émission na biso prochaine parce que sengelito ya mbaye moko pasteur Wilfred Ngalema a lobela biso avec détail activité o eza toujours na cadre ya émission na biso Écho de Njili. Donc ba église nyonso eza na Njili bo instruire ba maman to koleka tina ba église poto ya ko beta chete na likambo etali salongo likambo etali salubrité munoso sala salongo bipai o yazali pour que commune na biso eza la plus propre commune Njili eza la plus propre koleka ba commune ebele awa na ville na biso ya Kinshasa. Donc tozomona tozozonga lisusu pas ya lycée Musungai tozwa extrait mususu. Il y a ba tourner toujours il y a excellence Papi Mbou Mangalema bazali beaucoup mais na biso commune Njili tous ba extrait il y a ba tourner na ye awa to mona ndenge na tamboli na quartier 12 na quartier 12 a sali constat il y a bato batongi banda kuna balabala l'état a sali constat il y a bato batekaka mukolo samedi avant 10h a sali tourner wana pe a interpeller bandeko wana tozonga côté ya régie tozonga na ba image ya papa Lucien Musungai bongo tozonga parce que petit à petit tozo koma na suka poto sil ça tranche na biso to pe émission na biso ya lelo Écho de Njili. C'est parti. Wana tozali longona bukumese na biso yemoko azolandela ba réalité ya veni zela bukumese na biso ya Njili Mbumba Ngalema veni bukumese na biso Mbumba Ngalema o tozali longo na o isiko bana banjilwa na banjilwa basali alobi ye akosala kaka kotambolaka na principal te azokota kati mpe ayeba réalité mpe aza kointerpele bato bazobwaka bamai bibwaka mpe bitongatonga wana bukumese na biso Mbumba Ngalema tozali longo awa azotambola mpona koyeba réalité nini oyo ezali zingazinga bisika tovande bisika tozali Merci beaucoup. Nous sommes de retour, donc tous saluer
Papa Billy Image, donc moko ya bandeko tozali ko sala na bango na makambo ya presse ya veut dire ya komi na biso ya njilawa donc tobosanité DVD yemoko DVD valise nzambe donc tobosani pe yote non dans bandeko nyonso o tozo travailler toujours en collaboration pour na ko tombola toujours makambo komi na njili donc ya Fiskabeya na bosani yote njili etumba donc toujours na cadre ya ko vulgariser ba bonne information ya commune na biso njili toujours na cadre ya ko lutter contre insécurité ko lutter contre insalubrité ou eza na kata commune na biso ya njili tozo ya toujours na cadre wana pour na ko sensibiliser population. Alors phénomène kuluna yango kutunde bukomesa salingi ko yokate phénomène kuluna ba audience foraine et salemi ebele na quartier 1 na initiative ya yemoko bourgmestre na biso Papimbu Mangalema do ba audience foraine et salemi ebele o ba juger ba kuluna en public donc kuluna na njili eza komeka ko tosuzute parce que banjilo balingi kuluna te banjiloise balingi kuluna te bourgmestre na biso alingi kuluna te Papa Christophe Malela alingi kuluna te, Mama Rita alingi kuluna te, Mama Maria, Mama Gina, na yemoko bourgmestre adjointe, Mama Patricia Makuma balingi kuluna te na commune na biso ya njili. Donc neto uti ko saluer bango, uti ko saluer ba pasteur nyonso njili. Tozo beta sete na ba pasteur na ba école pe tozo ya. Papa Gilbert Balo qui sensibiliser bana nyonso ya collège Saint-Gilbert. Donc kuluna na njili to linyango te. Salité pe na njili to linyango te donc to kitatina ba école to kitatina ba maison commerciale biso moko na terrain pour te faire comprendre à chacun de nous que njili et sengeli est rayonné et se développer pe za la salubre et za la kitoko. Alors tout est koloba awake déjà le 29 juillet au no le 30 tous en campagne d'évangélisation munene na église le parfait en Christ et pas ya pasteur Wilfred Ngalema où ils allaient bon na quartier 4 donc tous ba détail na yemoko pasteur parce que to yambaye bande copé ya CAC ville de refuge voilà donc bandeko ya CAC ville de refuge banjilwa nyonso to tindi bino na marathon de prière ozo sali makuna epa ya papa Obed Kazadi donc eza ya ko yinda kuna balobi putulu ezo mata mabelezo kita parce que Satan a ici a eu déjà problème makasi na njila wana changu Satan a eu problème makasi donc bolega kuna na marathon de prière 14 jours de prière et bandaki déjà donc ba détail bokozwango déjà na ba émission na biso prochaine mais boye ba déjà que CAC ville de refuge et pas papa Obed Kazadi marathon de prière et c'est bandaki déjà bo potambango tozo saluer pe événement munene et uti ko salima awa na terrain na biso ya Bouddha na quartier 1 yemoko grand notable njilois l'évangéliste Jean-Paul Mayata donc pasteur de la foi à Salibongo mubangé ya campagne d'évangélisation à cause de la foi donc ezalaki blague te donc mamuzaki minene samedi na dimanche ezalaki ya koyinda le 15 le 16 ezalaki vraiment ya koyinda na terrain ya Bouddha na cadre ya à cause de la foi. To saluer l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, to saluer honorable André Moulouakalala, to saluer honorable Yves Bassele, to saluer honorable Dakingo Mabazali, grand notable Nabiso Yanjil, ou Bazolanda Pe, émission Nabiso Eko d'Enjili, pour sensibiliser toujours les membres de parti politique pour Bakota na makambo etali assainissement, Bakota na makambo etali salubrité, toute sa propreté, pe Bakota na makambo ya lutte contre insécurité, makambo kuluna toujours lutter contre yango. Alors yamboke to sil sa émission na biso to souhaiter joyeux anniversaire to lobi boye yonde ko zolanda biso na Eko d'Enjili ozanjiloise ya solo ozanjilois ozana posa pe anniversaire na yo eleka na cadre ya émission na biso Eko d'Enjili benga biso na ba numéro oza affiché to beta li solo na yo okoya okolekisa ba photo na yo okolekisa anniversaire na yo mokili mobimba bakotala yo na émission Eko d'Enjili. Voilà toujours rappeler pe ba opérateur économique
ba acteurs sociaux, ba acteurs ya développement nyonso oboza na commune Njili, oboza na posa boya ko beta masolo pour na développement ya commune na biso bo hésiter te numéro na biso eza affiché wana bo bengi biso bo ko en contact na biso réalisateur na biso azali Lucien Musungai pe bo ko en contact na biso moko Gaspard Ndongala o azali bongo ambassadeur communal ya commune na biso ya Njili wa pona ko faire rayonner commune oyo ko en contact na biso to ko sola pe to beta masolo nyonso mais lelo to beta masolo ya anniversaire ya yemoko journaliste nabino préféré Gaspard Ndongala, joyeux anniversaire à moi-même. Donc tous les là kaka basoué nabino, tous les là bambote nabino ba salutation, tous les là hein veut dire ne bozomo na bilili ya papa Lucien Musungai à part Gaspard Ndongala ezape na batumi balé ba notable njilo me bazana no hein moko aza jeune moko tolingake mingi le jeune Obed Mafoueni azali clavériste munene na église Bonne Sémence. Joyeux anniversaire à toi mon jeune frère, que de bonheur l'Éternel Dieu te comble de toutes les bénédictions. Voilà tous appels notable ya muke ya njilwa bébé nabiso Roland Lema, le fils de la promesse Roland Lema. Anniversaire na yangwana, joyeux anniversaire ton papa te souhaite un bon anniversaire, un joyeux anniversaire, profite bien de ton jour. Donc voilà, Roland Lema, Obed Mafoueni, Gaspard Ndongala, vous fêtez vos anniversaires. Joyeux anniversaire à vous. Que l'Éternel Dieu vous comble de toutes les bénédictions. Voilà, tous on a nos mois image, on a un anniversaire. Tango yango ezoleka. Bon, tous on a tout chité na émission na biso. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Écho d'Njili d'aujourd'hui. Bandeko bolanda ki biso to yaki mingi poto lakisa bino misala oyo beaucoup merci à commune Njili azo sala. Na makambo etali célébrité pe makambo etali lutte contre insécurité na kati ya commune na biso. Alors, bandeko nyonso ko seple na émission na biso, ba numéro na biso eza affiché, benga biso na WhatsApp, komela biso pesa point de vue na yo, pesa commentaire na yo, ou bien oza na posa pe oya ko leka na émission na biso, ba numéro eza affiché. Oza pe na posa to ça la promotion, to publicité na yo awa na cadre ya émission na biso Écho d'Njili, ko banga na yo te benga biso, to koya to kita na terrain to solo la poto. Toza na posa ba activité nyonso eza na Njili awa, eza la promu. L'activité nyonso et bana partout à travers la ville de Kinshasa et bana partout à travers notre pays, la République démocratique du Congo, pays bana partout à travers le monde. Donc ce que c'est la émission yo, bopé ça merci. Mingi na excellence papi Mbumba Ngalema au vraiment azali numéro 1 ya commune Njili ou azo ko accepter biso to utiliser ba locaux ya maison communale na ye pour na to sala musala ya ko faire voir na population makambo ya malamu zo salima na commune na biso pe ko condamner makambo mabe o nyonso ko iko salima na kati ya commune na biso mais aussi bo pesa merci na Lucien Musungai ya Mama Rosette ou azali réalisateur munene wazo sunga biso vraiment to koma na bandako na bino pesa pe merci na ya Gauthier Kele na de la foi télévision papa Prince Mavuba ingénieur Doudou Eyumu sans oublier papa Rabi Mavinga hein ya Trésor Ntingi donc bangonde bazo permettre biso cette grande équipe où ils permettre biso to koma na ba ndako na bino donc merci na ngai moko Gaspard Ndongala ambassadeur communal ya commune na biso ya Njili merci na musala kitoko pe bientôt tozo kita partout na ba quartier nyonso.
Merci, restez branchés sur De la Foi Télévision. Bilili ya Papa Lucien Moussungai, Yangwane Zokoba, honorable Papier Dimbu, Mbote, Ebele, honorable Doudou, Kakutalwa, bienvenue Kakutalwa. Donc, Mbote, Mbote Nayo, Ebele, Bele, Alpha Diboma, ingénieur. Merci beaucoup pour nos compliments, merci pour nos commentaires. Tout Simba Eko d'Enjili et Kende de l'Avant. Merci et restez branchés sur De la Foi Télévision et sur GN Fondement Télévision pour suivre cette émission Eko d'Enjili. Na De la Foi, rendez-vous est chaque mardi à 19h, puis mercredi à 8h15. Tokuta na wana to solo là pour na makambo etali Eko d'Enjili. Merci et restez branchés. La liberté, ce par toi tu seras béni, car la main ne peut plus tomber, c'est par ton travail que Dieu va te bénir.